Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyoso tuba ebolinga kama mama Elia Nito. Na pesi bino mbote. Ba ebo na bino mavimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Bandeko nanga ba mama. Boni ba mama boza malamu ba ebo na bino ba mama nanga. Est-ce que boza malamu? Ngai pe mama nti sava kimia ezali nzambe ya mawa. Aza ko batela. Awa na ezaka ko sala elubute. Naza ko soana na ba mama. Tina ya elubu nanga oyo eza ko concerner lisolo oyo naza nango posa to solola na mukolo ya lelo. Oyo bomone ezali kaka matungulu na tomate na ai. Biloko misata na matungulu, tomate, ai na china mafuta. Ngi bomone naza ko balola yango boye. Yango ka biloko bomone nakata mafuta na ngaya. Oyo bomone oyo to bengi yango ngai ngai. Zapenza ngai ngai penza ya kisasa penza. Ngai ngai sukwami kaka. Na kosisa kosukola yango bakangelinga kaka bien na sachet po euti vraiment Congo ya frais penza uti na Congo za vraiment nanga inango kitoko. Oyo bozomona wa ezali mbisi oyo tobengaka capitaine. Mbisi na biso ya capitaine mbisi ya frais. Ya frais ya frais. Mbisi vraiment ya frais. Ndenge bomoni wana ba mbisi bomoni wana. Na penza mbisi penza ya frais. Awa bomoni nga nazana mbuma nanga ya pilipili mibale ya motane na ya vert. Awa nakati bomoni kana naza na mwa bouillon de poule na ngai. Na mopanzi awa naza na oyo tobengaka muscade. Bana poto ezinga babe yango muscade. Tobengaka yango muscade. Bango babi muscade. Bazolonka ndenge bazoetali biso te. Soki naza kosala elubu naza kosolola ba mama ezali pamba te. Nazo sala elubu o naza kosolola na tina ba mama na ngai. Eza vraiment émission kaka pona elubu te mais ezali pona mateya na tina ya ba mama na basi ya mabala. Boyoka katango nyoso ke mobali nanga kutalinga kolia biloko nanga te soki na lambi. Soki ndiko na lambi nde alie. Mobali nanga kutalinga kolia biloko nanga ite kaka soki mama bango alambi nde mobali asali nini alie. Makambo wana esalami na kati ya ndako moko. Ndeko moko ya mwasi avutaki na kisasa kuna. Ayepa ya na ya mwasi ya na ye mutabingisaki ye na poto. Kubengisa ya na ya bengisa na poto. Yelo kwa uteki na Kishasa azanono na moto wana ya Congo ya kolamba kitoko nde boyebi kaki po biso ba congolais en tout cas kamo na kolamba to lamba ke là y a rien à dire hein kolamba penza biso ba congolais ba zairoise en tout cas to lamba na biso ba zairoise kote kolamba to lamba na biso na lobeli ka mboka oya biso ke to lamba na biso penza kote wana to lamba ka sikoyo. Ndeko mwasi lokola komi poto yaya na ye bengise yaya na ye akomisi ke yende fasa la nyonso na kati ya ndako kaka ndenge na lobi nazolamba nazobeta lisolo po concerner makambo oyo nga nazolamba na ba toujours émission na ngeza toujours significatif ka toujours na ba signification na ngoso kina osela bino émission. Ndeko oyo leki ye poto leki ndako mi ko lamba boyebi muta uti na kisasa azana no na elambeli wana ya penza elambeli penza azana no na azana no frère ana no fresh mwasi mona no fresh penza elambeli penza ya solo wana siko ndeko na biso oya poto awa Marie Jeanne oyo makambo kolamba a négliger yango ndenge pe toyebi ke basi ebele ba mama ebele ba négliger makusa makambo kolamba cuisine basi ebele ba négliger yango kaka nga na osa musala na nga na buti musala na nga na lembi nga na za na nga na tante ba mama mingi faut to admettre yango ke ba mama mingi ba négliger makusa ba ki para penza susu makusa tena kende ko luka mbongo ngana uti ko luka mbongo na banda suma mbongo lamba lisusu ngana nga kuna te na luka mbongo na lamba ka lisusu te na za kuna te to yebi yango bino nanga ke ba mama mingi to koma na binalo bato poto ba mama mingi to koma na bizaleli ya lolenge wana to koma na bizaleli ya ndenge wana to bosa nanga ke bizaleli oyo ekoki ko kute biso po tango zali mwasi ya libala na ndako ya mobali na yo ozana ba devoir ozana ba posa oyo mobali alingi osalelaka ye ya solo to bala na bikola kokokana te mutu na mutu azana ndenge alia kapa na bango ndenge babokola bango ya lokola baluba mususu ata president ndenge aza wana soko pesi e penza loso na madesu na sukali na mupanzi oche mbisi oyo president olia na ye loso na madesu na sukali po akola nango ndenge wana ezali biloko ya mboka. President akola nango ndenge wana akolia bongo baluba bakola ndenge wana pana biso zaka chaque dimanche lubu yango wana kaka loso na madesu bacha sukali lubu na biso dimanche salaka bongo pona nini to baluba
Ba mama mingi okomona kaka ngai ya te ngai na lembi na kolamba na ngai te. Et surtout ce qu'on a leki okomisi leki cuisinière. Leki nda komi kosala mosala ya kolamba. Mosala oyo ya yo fosala olingisi kosala yango te. Pour le bini ne yo zokende na mosala ozana tawana ko kipe susu ndako na yo te. Leki na yo akomi lokola deuxième femme ya mobali na yo. Nzoka zandeko na yo bosengisaka na ye mobali te. Mais yo komisi lokola moto bosengisaka ne mobali ke yo soko lambi e pa lamba. Ndeko mwasi ozu musala nyonso ya ndako tikeli leki na yo pona nini po bengisaki na poto kolambo lambaka lisusu te. Siko mobali na yo aza mobali oyo alinga kolia kitoko munoko ne elia biloko ya kitoko. Mobali amesani loboko ya leki. E komi soki mukola na yo lambi mobali alinga kolia te. Soki leki alambi mobali ale kitoko. Yo lambi mobali alinga kolia te. Leki alambi mobali ale kitoko. Zue matakate zue mati komi o pona nini soki nga na lambi bomoni ngai yango ebandeko na nga ngai yango na tena kati ya na tena ngai na biso na kati ya sauce ngai yo eza ya kosukola sokomi ka kitoko etutami moke na liboka yango na tena ngai na kati ya sauce na tokisi yango te ko tokisa longola ngai te eza ko tokisa makolongola ngai te ezaka ya kotuta ndenge wana eza na mwa ngai nango mpo ngai ya bonga kaka na mwa ngai na yo wana nde ezala kitoko. Voilà. Yaya akomi na zuwa na leki na ye mpona nini jalousie mati yaya nakamati mpe pilipili na biso oyo na bweti yango boye na mopanzi na bweti yango mpe na kati ya nzungu. Yaya akomi na zuwa omoni ngai yango ezokalingama na nini na matungulu na tomate sika moko. Bolandaka mama Elia Nitu soki ezamba na ya liboso okutani na émission na ngai mama Elia Nitu ya préparer pour le mariage na kosenga na okende ko s'abonner na Elia Nitu TV mbala ya liboso fini au s'abonner mbala ya mibale susu fini na cloche ya notification pour que ozaka notifier ozaka notification soki émission ya sika ekoti po orataka ba émission te. Yaya akomi na zuwa ya leki na ye. Po mobali akomi kolia kaka biloko ya nani? Biloko ya leki. Soki asimbi ata kolamba mbale na alambi biloko. Na olia te. Wala pe ya benga muna lambi yango. Oyo eza na ka mai ya tangawisi kaka na citron wa. Ndemo boye bika ba malili ba gripo mai ya tangawisi na citron na tsewana. Oyo eza na posa komela na ndako kaka meli. Nazo sala émission za significatif ya bomona nazo kolamba totonga ina so tozo kalinga ngai na matungulu na tomate. Mobali ya komi soki mwasi mobali ya ye moko ya Marie-Jeanne soki Marie-Jeanne alambi wana mobali atuni alambi biloko Marie-Jeanne okasanga muna lambi mona boy na ye kolia na olia na ngai te atiki na ye soki leki ya Marie-Jeanne alambi biloko biloko kitoko ya nani alambi yango viki moto alambi yaya remarqué que ndenge nini ngai Jean-Paul akomi kolinga biloko ya Marie-Jeanne par rapport à biloko na ngai akomi kaka soki leki alambi ye ale kitoko soki leki alambi te mwasi na ye alambi ye alingi kolia te. Tozokalinga kanga ngai na biso na tomate na matungulu elongo nika bomoni yango boye na ke kalinga ni malamu siko na cha yango mai mwa mai toboki na mwanga ngai na biso yango wana toboki mwa mai. Yaya komi na jalousie. Yaya zo ekoti na motema. Pona nini Jean-Paul alingo lia subiloko na ngai te akomi kolinga kolia ka biloko ya Vicky. Jean-Paul alingo lia subiloko ya Marie-Jeanne te. Jean-Paul akomi kolinga kolia ka biloko ya Vicky. Vicky tanga servira Jean-Paul ayaka ya Jean-Paul biloko yango ya sita chelo na mesa. Na chelo biloko na mesa biloko yango. Ye moko Marie-Jeanne tanga ta biloko biloko yango na sita cheki na ngo lia te. Mona kiteka na sita servir que déjà.
tia mwa mungwa na kati ya biloko na biso muke kaka mwa mungwa muke mwa litanga mungwa kaka topa mwa litanga mungwa yango wana natie na biloko na biso na kati ya sauce na biso ya ngai na tomate sauce ya ngai na tomate na mwa ai na pilipili yango wana kaka biloko mosusu balamba yango kaka simple oza na besoin kotia yango basaisonnement ebele te ya solo toza na mboka ya saisonnement na mboka oyo la okulelo le miel biloko eza ya ndenge na ndenge me kolamba biloko mosusu soki ozolamba yango tika yango na goût naturel ezala na goût ezala te parce que biloko boye tokokotia na saisonnement oza kotia se oza koperdre goût ya biloko original nakoki kotia mbisi na biso sikoyo mpo tofinika biloko na biso totia mbisi avant totia mbisi tokotia nanu mwa muscade na kati ya biloko na biso kama muscade moke mpona kaka mwa elengi wana mpona mwa elengi wana moke mpo elengi wana ekokota na kati ya mbisi moke kaka mpo ekotisa biso elengi na kati ya mbisi voilà mbisi na biso yango oyo moni mbisi yango oyo sokoli yango kitoko bwakaki yango kamwa bouillon moke mpo ekota biso kaka mwa elengi esa biso kaka mwa laila na kati ya mbisi voilà kona biso yango oyo voilà ngai na biso na mbisi mbisi na biso ya capitaine voilà mwa mungu wana na chaki po esala biso elengi mais tokotia bouillon na biso tout à l'heure po bouillon moko ekoki mpe kokanga mbisi bon lokola mbisi ezotoka boye nafinika yango na continue lisolo na obetala Marie-Jeanne, Jean-Paul na Vicky. Moi bouillon. Ça veut moi elengi na sauce. Moi bouillon yango wana. Kati ya mbisi. Moi pilipili pe na boiti yango po pilipili ça biso pimbo kitoko. Na boiti pilipili. Kolo nango azumbu ma pilipili na biso oyo na bakisi. Siko na kokanga nzungu. Na beta bino lisolo po pimbo etikala na kati ya biloko. Ya Marie-Jeanne akomi na zuwa ya Vicky leki na ye. Na expliquer bino boye. Vicky so kache biloko na mesa alobaka. Ya Jean-Paul. Biloko ya mwana na salle déjà table. Mona ya Jean-Paul. Bon appétit ya Jean-Paul. Merci ya Jean-Paul ali. Mais ce qui est ça yaya. Ora Jean-Paul. Biloko banda na chela comment ki yango na serva ki déjà banda kala. Biloko na wana sina cheki déjà na serva ki banda kala. Boki différence ya maloba. Ya Jean-Paul biloko yango wana na serva ki yo bon appétit na Jean-Paul biloko yango na sina chela ko déjà ti. Boka différence ya langage. Oyoki différence ya langage ebengeli Vicky ya Jean-Paul na sina seli yo mesa déjà biloko yango wana eza déjà prêt. Bon appétit ya Jean-Paul. Ye moko Marie-Jeanne Kolo mobali. Jean-Paul, biloko wana sa cheko na moso. Moi biloko te biloko na sa cheko kolia te. Yoka différence. Na yo na ngina ba ba mama. Mobali ba mesanisaka ye biloko ya mutu msute. Bolimbisi. Kolinga te mobali na yo amesa na kolia ka loboko ya batu mususu. Eloko wana il faut qu'on fasse très attention. Kolinga te mobali na yo amesa na ata ozana lekino na ndako ndeko na nga ya mwasi. Lambela ka mobali amesa na ko belo boko na yo moko ata ozana lekino na ndako ayebi ko lamba. Po mobali alinga ka loboko ya mwasi ayeba ndenge munini mwasi na ye alamba ka gu ya mwasi. Tango servir mobali na yo. Ovani na ye na mesa. Boza ko lia. Ata soki boko lia ensemble te. Metango ko souhaiter ka ba bon appétit wana mo lisolo kitoko ezaka nde mususu. Mibali bazaka na pose ya kolia. Ce n'est pas pour rien babaka mwasi sala ba devoir no andako. C'est parce que mobali tango azoko mono zo sala ba devoir na yo, ozo lambela ye, ozo servir ye malamu ekozala bien. Lelo oya Marie-Jeanne zuwa e komie na leki na ye akomi ko kanisela bango mabe. OK, ya Jean-Paul makanisa mabe na leki ezalaki te. Mais ya Jean-Paul akomi ko se plaindre
na bato ya Jean Paul alobi ke moi singa na bala akipaka ngai te soki nazaki mibali ya mabe na koko komisa ta mwana na mwasi na nga parce que mwasi na nga eloko babiki pe mobali akipaka nga mobali na ete atikaka nga kaka ndenge wana ye kaka ba telefone na ye ba masolo na ye kilikili aho na kendaki musala ndeko na mwasi muto azwa soin ya ndaku ye muto alamba kasaka makamu nyonso yango na ye kopesa ole pite ya pete ndeko nango zotala ngai koko misa ndeko na mwasi mwana musala te akipaka libala na akipaka mobali na yo ndeko eza mabe mobali ya mabe akocha pe ndeko na ona tatami ndeko no pe na fo papa ko ise po azo laisser déjà ya nzoto bongo ya molimo leo ni kozanga lesa ye zwa propriété ya ndaku na yo zwa so ya ndaku na yo lambelaka mobali na yo ya Marie-Jeanne zuwa emati akomi kotala leki na misu mabe akomi kokanisa la leki na ye mabe akomi ndengwana na leki po mobali akomi koloba libanda ki en tout cas mwana mwasi oyo Viki aza mwasi soki babandelaka nangaki na bala Viki nanga na bala Marie-Jeanne te soki na yebaka Viki avant yenda aza mwasi abungi na libala Marie-Jeanne abungi na libala te likolo ya nini libumu oyo kaka kolia oyo kaka mobali alobi soki babandelaka vi na mona Viki nangaki na bala Viki nangaki na bala Marie-Jeanne te maloba ne komeli ya Marie-Jeanne abengana Viki te abengani Viki pona zuwa yo moko tikinda kuna o laisser aller otiki laisser aller kolamba kaka boye écouter combien de minutes zunga pona lamba biloko ngapene na abo shira ki musala nazuta nanga na lambi salele mwambisi na ya fresh na mwanga inga pilipila ko boeta na boeti ya mobimba na tiki tongo kozonga mwa kwanga na mupanzi mobali aliaka te mobali ali mama oza mosa libala lengela libala na yo ndeko po mukoleko ponyoka yo okolela pona lelo utikala malamu. Que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu abariki tatanza mkarusa kumuna on apprend tous les jours nzamba nibeshine bana bye bye.